Bonjour, bonsoir, ça dépend kaka ya air okolanda biso na kati ya chaîne na biso Maman Lorraine Mbala. To s'abonner, to aimer, to partager, vraiment ekozala malamu mingi. Ngai simple servante de l'Éternel, Maman Natacha Ngengu, na lisusu toujours na cadre ya émission na biso serviteur et son ministère. Serviteur et son ministère, les émissions Oyo to parlaka sur comment est-ce que Mosali Nanzambe o tozana na plateau azwa ki appel nae et salama kindenge nini eleka kindenge nini pe ba don nini oyo Nzambe atana kati nae particulier. Nazo rappelé bandeko balandi ya Maman Lorraine Mbala était émission na biso ya serviteur et son ministère eza émission oyo to bengaka basali na Nzambe. Nazo profiter pe ko lancer appel na basali na Nzambe nyonso oya sepeli ko participer na émission oyo numéro eza wana na ban écran oyo ko contacter biso. Vraiment merci beaucoup na kosenga na cameraman na biso Papa Cédric Makela, l'évangéliste, le valable, a fondé la biso plateau, bomona, invité na biso ya lelo. Merci beaucoup. Tozali na invité na biso, na kombo ya serviteur de l'Éternel, Gaspard Bwanda. Bonjour papa. Bonjour Maman Natacha. Merci beaucoup papa ndenge répondre à l'émission. Vraiment te souhaiter le bienvenu na kati émission na biso. Soko ko se présenter bandeko balandi. Baye bayo parce que nga na ebio déjà mais bandeko bazo na biso ba na besoin de découvrir yo. Merci beaucoup pour la émission Oyendimi ko yamba biso, émission na biso Maman Lorraine Mbala. Zamba apambola émission et surtout na réplique Oyasika les serviteurs et son ministère ils ont vraiment tranche moko très important pour que Bana Zambé va découvrir qui est un serviteur de Dieu et c'est quoi aussi le ministère parce que le ministère est toujours attaché à un serviteur. Nabengami mingi na se présentaka comme étant frère Gaspard Bwanda et responsable de la communauté mission évangélique Jésus-Christ revient bientôt. Tozwingolo ko te pa na kolo ya kozala berger des troupeaux du Seigneur comme pasteur. Voilà. Merci beaucoup papa, vraiment tozana esengo makasi ya koyamba yo na kati ya émission na biso. Papa sans plus tarder, so to banda mbala moko bandeko balandi bazan besoin koyeba. Et ça la kindenge nini? Ezaki na occasion nini po ondimela Nzambe? Bon, en tout cas, eza nazana na eloko moko ya ko expliquer vraiment ya étonnante hein, parce que ya batebele babengama oyoka nazalaki boye nazwaki accident nzamba benganga boye zaki accident ezaki cela. Bon nga na botami na famille chrétienne dans une famille chrétienne j'ai reçu la grâce ya papa na maman bazomemanga na église et tokoli na vie ya makambo na Nzambe. Donc c'est par là que Nzamba sali biso ngolu na kokola uta bomwana ta bomwana nde bayembaka nde bazoyembela biso mikolo yo azwanga bomwana en tout cas nazana ba photo bililingi ezali owapi nous avons passé toute notre jeunesse na se na makolo ya musala na Nzambe soit na musala ya Nzambe. Merci beaucoup papa, vraiment merci. C'est vraiment très intéressant papa parce que tozo mona na ba couple ebele ba parents bazo ki d'église ba otika ba na ba on bandaku mais yo quand même ozaki na grâce ba parents ba bande déjà comme mayo na église vraiment zelo moi malamu. Papa to yeba na kati ya etonga ya mission évangélique Jésus revient bientôt ozako exercer ministère nini? Bon, nazui ngolo kote pa na nkolo ya kozala pasteur berger des troupeaux du Seigneur. Webi na Bible Yesu atuni Pierre mbala misatu. Même tu paie mes brebis, même tu
paie mes brebis, et c'est ce que nous exerçons comme ministère pastoral na kati ya communauté mission évangélique Jésus-Christ revient bientôt. Merci beaucoup vraiment papa. Tolinto e balisusu. Oyambi Yesu siko appel na yo. Ozwaki yango ndenge nini po ozosalela Nzambe siko appel esalama ndenge nini eleka ndenge nini zaki na ndoto père spirituel na yo amonelaki yo to ezaki ndenge nini. Bon, maman Natacha likambo ya appel, ce que je peux vous dire, appel eza lisolo ya bolingo ya mutu na Nzambe na ye. C'est ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'appel. Vous savez, l'appel otoko koloba ko bengama ezan kona oyo Nzambe azoya ko placer na kati na muto wapi ye aza kozela na ye musala. C'est une semence. On Nzambe achaka na katia. Ni tete cela, maman Natacha, on serait dans d'autres choses. Alors, on s'est senti redevable. Redevable na kobenga manankolo, on s'est senti redevable, c'est-à-dire to miyoki na nyongo ya bolingo o Nzambe alakisi po na biso. C'est ce qui nous a appelé, c'est cette bolingo wana, semence wana yangonde et bendibiso na katikati na pastora. Merci beaucoup, c'est mon soanande bendibino et bendakio na kati ya pastoral. Papa, tonito e basiko depuis ozo appel na yo ndenge ozo sala Nzambe. Vie ezandenge nini? Ozo regretter, ozo sepela avant ozalaki bien, lelo e komi ndenge mususu po ba misuba lobara tango nazaki nanga ya mususu na mokili, nazaki nanga bien, mais lelo na komi pa Nzambe ba difficulté komi yo ozo sentir ndenge nini équilibre ezali tondeni. Bon, en vrai dire, les pastorats, ils ont facilité. Les lots bazo sakana na ba pasteur, ceux qui ont na bikolo mususu lokola ba Nigérien, ba pays anglophone, ba pasteur baza na valeur parce que bandimi bayebi c'est quoi le pasteur? Le pastorat, c'est une responsabilité. Eza mokumba nde on pesa kio exemple oyo Christ azol bana azoibsa Pierre même tu. Donc c'est de là même vient la vocation. Même tu olinginga, oui, ce que olinginga Pierre batela bampate nanga. Bokola bampate nanga. Zwa soin ya bampate nanga. Vous savez, Lelo, Maman Natacha, tout enfant de Dieu peut exercer le ministère. Pourquoi? Parce que Kolo Yesumasi alobi na mukanda ya Marc alobi aller dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle et faire de toutes ces nations mes disciples. Alors, tout celui qui est devenu disciple de Christ a la redevabilité, a le devoir, il y a quoi annoncer l'évangile, il y a quoi être également la brebis du Seigneur. Ok, merci beaucoup papa. Tolando vraiment la bokebi mingi. Nakati ya na bosani c'est peut-être na répondre de ceux qui naza content ou bien na ngai koloba que la cause à la pasteur ils a responsabilité et cette responsabilité ils ont poussé Moussa Nzambe atambola kolandisa éthique babinga kango éthique pastorale. Koyeba ndenge nini ya kotambola kozala exemplaire et kozala modèle. C'est très important parce que lelo qui pastora ici est fingami à cause il y a manque de l'éthique. Qu'on regrette, on ne regrette pas, mais plutôt toujours sepela parce que toujours souffrir na Christ et longo. Tozo sepela na kati ya mokumba yango, tozo sepela na kati ya souffrance yango parce que tozo souffrir elongo na Christ. Paul alobi na Timothée, Timothée mon fils souffre avec moi. Alors il y a la souffrance dans le ministère. Christ yemoko oyo wapi distributeur ya ba ministère anyokwamaki pona église naye. Okay. Merci beaucoup papa. Donc ceux qui ne comprennent bien ata lelo ndenge bato balobaka ba bandeli mokili okolinga ozalaka na position na ozala ngo lelo.
Bon. Donc il y a ça la nzambe ndenge na. Bon, en tout cas, personnellement, et ce qui est qui pour un engagement mususu, tokokai kosala yango, mais la redevabilité nyongo ya bolingo na nzambe ezotika biso kimiate. Ndenge bible pour l'amour de Sion. Donc bolingo wana ekotika ka jamais biso kimia poete to ba kosala nzambe na biso. Merci beaucoup papa, bolingo wana ekotika biso kimiate. Vraiment merci. J'espère bande ko balandi ba bénéficier vraiment parce que Jésus est mort pour nous. Akufi mpona mabe na biso atalaki mabe na biso te nzambe apesi mwana na ye donc ndenge papa lobi azako se sentir redevable. Vraiment merci beaucoup papa. Papa tongi to eba lisusu na ba 5 ministères nyoso nzamba tsa na Bible. Oui. Ba ministère wana nyoso tout. Tolingi to yeba mo éclaircissement ce qui moyen ko ikozala. Nzamba lobi apesi les uns comme les apôtres, apesi les uns comme le prophète. Ce que tu dis na kati wana nani aza likolo ya muninga, est-ce que bango nyonso baza na même pied d'égalité? Pour on dirait selon constat, on dirait ba prophète ndé ba mati koleka ba pasteur, koleka ba évangéliste. Maman Natacha, merci pour na motuna tongi to éclairer ba na nzambe na kopesa kanda kisa oyo moni loboko nanga eza na misapi mitano. Alors na misapi o mitano musapi na musapi ndenge nzambe a posé yango na loboko